na na bango n'est-ce pas? La revendication de bino nyonso bo pesi bango n'est-ce pas? OK. La revendication au bino bo pesi eza 4. Yango ya liboso eza dire ya paiement yango te? Yango. Ya mibale restauration yango te? Yango. Yamine réduction ya ba classes sociaux journalière yango te? Yango. Yamine retenir à hyper INSS et autres yango te? Yango. Merci. Obete ba ona maboko. La revendication na bino ba konzi Afrique intérim basu yango en compte. OK? Ngai moko so ba oba no mona na ndoko bima kuna na oso na téléphone. Na solo na DRH asili. OK? Na minute oyo Silou ba dirigeant Silou na Afrique intérim bazo kuta na 10 heures. Oba lukela bino solution ya ba revendication na bino. Parce que non. Respect data, respect. Alors, la revendication na bino est fondée. Va accepter yango. Mais il y a une chose. Posez-vous sous question. Vous pouvez avoir confiance, n'est-ce pas? OK. La revendication na libanda ti. Wana sko mibeko. La revendication sur bongo sala yango, je sais. Vous avez engagé, et ça impossible de se retrouver mbala moko pour pona batu, n'est-ce pas? Oui. Et ça impossible. Oui, tu as endossé. Mais prochainement, nous avons confiance. Hein? Suite nyonso, eux sont favorables. Ils sont bouger jusqu'à ce que tu sois soutien. Oh, oui. Mais Moussala va abandonner la terre. La revendication en gros, n'est-ce pas? Est-ce que va la solution Toyokana, s'il vous plaît. Toyokana. Biso nyonso toza a poto luka solution yango te. OK. Bango baza ba représenter Afrique intérim awa. Mais direction Afrique intérim ezaka na kini. Direction générale ya Silou ezaka wapi? OK. Donc pour solution makambo ezwama. Ba okuta na wapi? Donc na minute oyo Afrique intérim ya lukala a cause de la solution. Il y a un ebisi bino que na 10h ou à 9h15 na 10h bazo kuta na partir de qui pour trouver ça. Il y a une chose. Les hommes moralité. Merci. Voilà. Nayoki mutumongo déjà lobige, n'appelle ça journalier. Makambu oyo. Eza yango na bundela. Amen. Soki lelo na yebisa bino ouvertement, ba appliquer ki smig pa na bino mbongo mataki.
ezaki grâce à moto azolo. Vous croyez que les 4 revendications on a kotika bino bandeko nanga? Mais si vous avez bino bandeko nanga bolingi koyokela nga te. Bozo pesa nga force na continuer combat bien atika. Na continuer. Alors, pour nga continuer kobundela bino, nga naza awa. Na kepa ite nazawa mais na lingi nanu bino nazo bundela bo protéger pe combat onga na osala chômé payé elingi loba nini yango na kaboli bino 2 camps ba oba na musala tozonga musala ba oba zela mbongo chômé payé OK tozala tiko mais to abandonner nanu musala te parce que la minute oyo mes chers nazoyebisa bino une vérité na minute oyo silo akoloba bon basali abandon de travail wana siko mibeko eza une infraction babi ok te basali abandon de travail biso toluka bango solution mais lobi tozoluka bajournalier mosusu bokosepela te mes chers po tokontinue komanga na tete naza awa mais baoyo baza na misala tozonga nanu na mosala chômé payé boko chômé payé eza soki mokonzi ya mboka alobi beza na calendrier ya mboka. Je vous dis la vérité, tout ça est la sentiment te. So bongi tout ça est la sentiment biso nyonso tokokende kosala ba jardin. Protéger nanu le peu oyo ndenge eza boye ngai nayebisi bino nauti osola na bango bayebisi nga napesa bango 72 heures po batrouve solution ba revendication oyo donc dans 72 heures solution ekozwama soki ezwami te tokosele trouve su awa nga naza awa naa na congé nalobi oyo eza cheval de bataille na nga makambo nga na deklaraka yango mpe bino bodeklare